Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi. Bonjour, bonne tarde, bonne nuit à tous les abonnés de VMAC TV et à mes très chers amis internautes partout dans le monde, na Asie, na Océanie, na Afrique, na Europe. Ba abonné tout pe ba mi ba fan tout. Ya maman Vérité maquée c'est la polyvalente au bo mesana kolanda émission na bino 100% bonzambe. Vraiment bozawana bozakana posana sur la bino ben information vraie pe na source et pas ya ba mpaka lingomba ba tata na biso oyo banzulu qui sa genou oyo Bible lobby que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ba lobby micro ya 100% bonzambe ya VMAC TV lelo ezana kati ya mabor na ye wana kokutana na l'homme de Dieu bampaka ya mboka batato bayebi histoire de l'église de réveil na kati ya mabele Angola bayebi fondation pe ko bota ma église de réveil na yebi kebe mission leka na zuila bino bampaka lokola maréchal Miezi Antonio l'instrument de guerre Antonio Miezi mon papa pona yo pena mutu il faut ekita lokola papa Ashintingi Patricio na zuila yo papa Deka papa Lunama papa Ngina Mau bango nyonso lelo na ye epai ya notre papa Lukeba Koule. Sans plus tarder, et ça n'a surprise de tous en rendez-vous na papa ayeba déjà que maman Vérité maquée c'est la polyvalente Niki 4 fois maman va repérer sans en raison aza déjà awa. Poli ça. Oh mi ama. C'est bem-vinda. Muito obrigada maman. Merci maman. Maman Covid des ans à monter. Exact. Et ça la bien. Vraiment. Na c'est feli comment maman. OK, maman toye, tout ça déjà na rendez-vous na papa, na bengi déjà na ebisa ki to komi déjà na balabala mbito ya. Ça y est, ça pesa très associé. OK. Bonne licence. OK, merci beaucoup na babonné tout ya VMAC TV toza déjà na kati ya bureau ya pasteur. Hein? Ayokate. Ça déjà. Yeah, maman. Beaucoup de Ah, merci. Merci. Ok, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube VMAC TV, VMAC Production, VMAC TV. Vraiment, Naza déjà à Nakatia Bureau, il y a notre papa, il y a notre mentor, Lukeba Koule. Tozawana, sans oublier na robot sanate papa nanga vraiment bazo mérité pour baza batata onde maman Vérité mais sana koloba banzulu ki sa ba genou des fois pour na ba biso yo tozwa souffle biso yo toza enseigner biso yo to kokape ko telema koloba de la part du Seigneur ba papa on a loba que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Lokola notre papa maréchal Miezi Antonio Miezi l'instrument de guerre bougez télémaranama inangoko papa ozo mérité lokola Ashintingi Patricio lokola papa Teozeka papa Nginama ona Shekina papa Deka papa nanga baza ebele sans plus tarder nazo présenter notre papa Lukeba Koule. Bon dia papa. Bon dia. Merci beaucoup nos téléspectateurs na biso vraiment bo mesana kolandalanda 100% bonzambe boyo kabiso penza ni nango tokosola lelo na yebike ekepambola moto nyonso oyo azolanda biso poliloba moko kaka oyo kobima na monoko mosala nzambe soko za attentif vraiment oko recevoir ya motuya. OK, merci papa na sepeli lelo VMAC TV et yamba papa.
nayebi ke sali moi batin papa moi contretemps papa moi déplacement papa moi musala lelo penza ngomba bamataka ngo facilement te lelo tokoki papa papa boni santé ya papa pe santé ya bana nzambe ba peuple o papa ba brebis o papa azoketre vraiment la sepeli pour na Congo na biso parce que les rendez-vous c'est women c'est daté moi mi rebelle et nous le biona nkola sa kingulu ke lelo et ça la tokutana vraiment tout va bien pour la grâce de Dieu l'église ministère et famille tout va bien. Ok, tout va bien papa lobi tout va bien pour nanga mon biso boye to lobaka kaka tout va bien à tes simba to conjoncture ba difficulté mboka chez nous tout va bien pour Yesu Masia azana bo moy papa na ye to sola na yo mais avant to kota na masolo na biso to ko sauter bete apité photo zonga pena na origine na source ba téléspectateur pe ba téléspectatrice so bazola na biso ba ye ba papa Koulé azanani. Et puis na kati ya masolo na biso bayoka ke papa Koulé na yebite sur les 5 ministères na misapi mitano na benga papa pasteur apôtre docteur nyonso wana sur les 5 ministères na ko benga papa na komboni Vraiment les 5 ministères de apôtre. OK. Merci beaucoup apôtre Lukeba Koulé nalingi ba téléspectateur na biso ba yeba papa Koulé auti wapi soki tozo ba uti wapi eza par rapport ya vrai ya identité ya papa comme étant apôtre. Okay. Papa bandi wapi avant comme apôtre azaki na sama kola nani et puis nani a baptisé papa à part ça nani a consacré papa comme étant apôtre. Vraiment merci na sepeli parce que il y a un truc très important, il faut connaître la source. Ce qui source est maïsate. Tout le monde a rivière, océan, lac, makamune soit tout le monde a kaka fleuve et da fleuve, mais ce source on est très fleuve. Donc tout a abimara, même la famille na il faut source la famille source dans le ministère. Donc ngai na bandi musala nzambe awate na Angola. To bandi musala nzambe na RDC récemment na Kinshasa. Donc nando sambela na lisala après na lisala na juste baptême na 78 na juste baptême après si monango to sambe na groupe de na renouveau charismatique si ma renouveau charismatique net to kotaki na avant ma groupe de prière. OK. To travailler na lisala na ligue la lecture de la Bible, tu vois, na ba référent à 5 inamao, ba référent langa beti, ba parchi, tout sambera na ligue d'un mouvement puissant, peu terrible, ça va bouger batou. Donc batou ba uta musika balemba bakinga sani ba sambera na ligue. Les wana ba groupe de prière penza c'est bandi, mais ligue akamasuko ba groupe de prière nyoso. Donc avant déjà 83 déjà dans sa campagne na Congo là on fait banderole là on fait affiche où tu nous fais en salaire ngape ko na osala pour les wana Congo magé ministère ezali ndaba osala mais kaka pour comment pasteur ba on osoni a Congo wana yangote ba weli pasteur mais Coutinho est Rwanda 83 avec frère Coutinho. OK. Mwanza frère Mwanza. Sony frère Sony. Naïbi Sony boy. Naïbi Coutinho boy. Parce que moi si nanga mamira koule na bala e pa Coutinho Fernand. OK, na armée de victoire. Armée de victoire. Donc là on a na bandaki na bandaki na ya bandaki na nyangara. Nyanga alongwe sima bakena cinéma enseignement te évolué na ye. Donc, nous avons tout à Tongo, nous avons vu à Congo, nous avons vu à Congo, nous avons vu bateau tout na Congo na tamu na na yebi. On peut bailler le lopé, on le bailler na yiba on dit on tika na baselwana na yiba on peut biso tout comme na 90 ndenga na ye. OK papa to koma na biso penza wana to comprendre que parcours à papa eza mulai Angola te papa uti musika na Congo ton papa obeta lisola lisala na pesimbota passant mon papa Rigobert ya sango malamu na yebi ke tozo ba cours moko na lisala wana ba cours ya leadership
wana toza bana mike sera Yesu azali yo ambunda ndundundu wana basaki ya midema na ebite tango wana so yo zaki wabi wana biso bana mike ba 9 ans 10 ans tozo landaka Yesu donc to mona passeport na Yesu wana. OK papa sikono ba ta oyo oyambaka Yesu masia nani azalo ko la père na yo to mère oya yambisa yo Yesu oya baptiza yo po lelo ba kote belé na kata musala ngo tala chez yo papa mais ba Melchisedek oyeba so tunika naza na origine te na papa te na anka lié bona bimaka na yokaka Yesu azali awa na bimi pe bon nzamba saka na balolenge ne mutu musu ba ko bima pe bon mais to bimi faut le kaka na makolo mutu moko pour la confirmation. Donc vraiment merci pour nous avec ces actes et vie et donc ngai mtamema ngai na lo sambe na goût de prière et ça c'est Mambuta. OK. Toi qui est face à face il y a Mambuta yem tamema ngai ate pianga mono na monde na ko la bien na ke na ale ba renouveau OK na ba renouveau ti na baptême na lisala si ma baptême na ngai ndé évoluer mais muto encadré ambassadeur Miguel. OK. Ambassadeur Miguel oya adana l'église FTU yem da cadre ki ngai ba ki deux ambassadeur Miguel na assez langa beti aonde ba ki bancadré na ngai pour ba mona ke mona ko na soit pour na kola na soit force ya nzamba osarana te ba mona ke photo cadré mona parce que to mona ka OK na très loin ya ezali ke ambassadeur ya pa na nga ya molimo. OK, merci beaucoup na papa Miguel et papa Langa Beti vraiment source ya papa ya mwana na niveau ya encadrement misala penza en tout cas na Angola na mboka na biso eganga to soko makalate to yeba na Angola misala nini IPPDA ezo sala na nzela ya mosali na ye apôtre Lukeba Kule. Merci beaucoup papa pour la question vraiment aux qui est bien sikoyo encadrement ezaka pe na mutu ba Jean-Baptiste pe bazali senga kaka adindisa a baptisé siko nani a baptisa papa Kule. Donc na bagi bosse que na baptême na 78 na lisala na des baptême na lisala il y a un salaire qui déjà tokota na kati ya musala oya ba vent tout salaire qui a parti à Congo tant tout est awa ba moto koti na kati ya musala. OK, merci beaucoup Vivi Menga grâce à Londres. Moi si oyo ayebi nkolo Tété Thérèse la maman de princesse Vani na kati allemand na Berlin ne tombera jamais plutôt bambote ebele na kanisa ozolanda. Merci beaucoup papa tozo évoluer na biso penza toyoki déjà parcours à papa na Kishasa vraiment nkolo azwa lokumu. Siko papa toyeba poto kutai na awa na Angola place tozo saila makambo eza awa na Angola précisément la capitale na biso ya Luanda. Papa okoti Angola na anini eza batu mususu bayaka Angola tangu wana ayene coopération Angola kuna sha ezoteka Angola toketeka bafufu basi mususu bayaka mabele ba mibali mususu pa toke wije toke makela toke negage bon na yebiki papa oyaki Angola na ambition nini na bit nini et puis okoti Angola na nini ya vraiment na sepeli pour tout na masumo tout na parce que solo donc na yaki awa 90 na koti awa pona nini parce que mboka na biso nazali apana nga dali musu ibokolo mama nga dali musu makera esala ke na ya na mboka na biso mais koyaka kotambula te mais toyaki bana bit ya kosala musala nkolo toyaka ensemble na Congo na aparchintingi okoyi na ya ensemble de chambre moko kolesika moko ngano saba campagne il y a pas de modéré il y a pas ça la campagne ngapi na campagne donc papa shinting ngai to ben na ina tu atongo to da ni chambre moko makamutu sika moko siko il y a kina à 89 ndada komenga lettre en tout cas mboko to il faut oya parce que batu menya makasi baba azate desala ke ngapi na 90 tauna ye na kuta ina ye nde wande tutosola ki me wanda tutobani IPPDA te c'est comme solo loka frère na frère bakutani Simon Nango mais il y a déjà abandaki moi noni mo muke ya prière intercession moi Céline na ye suka il y a beta pe masolo ke ndeko no mo atika na moto makasi a moto soka afolo ndanga zoya
siko tanga na komi ba komi no vraiment de comment yi siko seli pe taika moi ba tuka mke 10 to 15 tanga benga na ye na kuti batango na prier tant on a prié ba monte ba koyi vraiment parce que na habité ngai na sophistiqué na le loko nzambe ya tongo parce que na kuta na nzambe batu basimba na mutu kola boya na mona nguye uti ko koila ngai dote na zabo na charismatique osanga te na na le loko nzambe ngamo ko ndoto na yebi na mona ngobwe ya mona tanto ye nde to bandi travail wana oyo nde na lobby to ina na porte tingi si monango ti to kangana na prophète miezi na doté de cas mais tout démarrer dans mutemo sala to kanga ba mikanda pa ya grand frère abiso avec grand frère à porte tingi mais là pe grand frère nanga pour toi dans ensemble de la kisasa ne to kanga ba mikanda tout ça bien roté pour ça ba bébé statut ba imade do intérieur ce que grand frère ya ba autre to fan dans sikana dans le big non en tout cas to que nous semble la pas faute au semble ouais évaluons on a vu ce monsieur m'habité aucun d'accord ce que ça dit que à ce moment où France dans la hier semble évaluons voilà avec papier pour grand frère na biso na il veut pas ça pour faire c'est quand Zambé après ça qui n'est pas ndé to sangai na to comme 5 et pas tout non démarrer au ta réforme évaluons. Ok, merci beaucoup papa, merci beaucoup. Du solong salinga bien. Ah, biso zabana te to zaba koko ya ba donc yeba koko. Non, na biso ba kongo na ko benga papa luke ba kule lokola ya na ba kongo to benga bongo. Po to akutu ba koko te donc na sepenza eza vraiment très important to yeba ba histoire oyo. Po so to zo ba histoire te ezo embrier biso makasi. Achintingi et pisikopo moto ayambo tingi Patrice mon papa bisiko za na Congo vraiment bambote belé na yeba ina ngate na yeko yeba nzoka bobandana papa kule ya tongo makasi. OK, merci beaucoup papa. Papa na lingi na yeba siko. Na kepa papa deka na moni IPPDA. Na kepa maréchal Mies Antonio instrument de guerre na moni IPPDA. Na kepa papa tingi Patrice na golf na moni IPPDA. Na yeli susu ay papa kule na moni IPPDA. Papa IPPDA wana euti wapi pour sa prévention na éviter elakisi nini pour kumba IPPDA webimeli wapi. Bon vraiment IPPDA eza sali kofi. OK. Eza li kofi parce que tout le monde mi sape on est dans 5. Somme tabetio mbata boy fungani boy eza différent mais ce qui kangani boy et comme France nous avec IPPDA et ça du kofi pelo kama c'est le tout à tongo tout année na avec na asa papa tout ça il réforme si malango to kabwani ngana kenda na kikolo dekake na prenda apote tsinga keina ke na gof unte ya ke na gof unte ya bandaki na massacre. Si massacre à l'ongwe à na ruaga na palanga na ruaga si ma ruaga ndake siko esika za la golf tambo déjà 3 na trajectoire na massacre à na ruaga ne baye wana donc il choisit bon profiter à trop tika la wana na à ces gens siko et ça les prophètes à ces gens primé aussi makarate pour faire bien en tout cas bo ça le fort bo kamabegis on sait boya ponga awa imezate pona nino ote apana ba automokilanga ba linka ba déjà ka église nga déjà te donc leadership est d'abord il faut qu'il y ait du colo ba kampuna sur pe valeur en termes sa comité et termes sa tout et quand ka motei ça ka makamoto sikoyo to kangi le dit oui pour faire que mo kwata nga te sili na miso 5 biboso Laurence a pas tout naïe a fondé God naïe Dieu ça pas tout na God l'otala et s'il y a bimi ngapa na yandi a porte tinga yandi de kalandi tokei biso kate tokei mais pas fait genre atikali sima nako obima wana to moni kati beach pe yandi biso to binika wana apamoko nikosa ufana etika nzambe abatela ye ndapesi biso esika wana donc prophète mais atikali wana
azobeta mbunda akanga lipulipuli lipota luketu obeta Papa, mbunda c'est terrible. kuna mbunda Maman kuna animateur. ndo otiki wana biso tutujoni pe na mangoma ya biso watu wakina na kombo ya wana na nini wana 90 wana mama 90 déjà photo de marée na lisolo wana ali que prophète ben atikali wa biso 4 tukena biso 3 tukena na begeta na biso yeba voli wana ti ba moni que température simba te foka balongo wana ende ba komi ayesuka azali. Ok, merci beaucoup. Na mon histoire eza mulai nazaraso nazana ba papa et ça ranga bien makasi pour nous découvrir belé bon moi na commenter mais tant que na montage na kozwa makambo belé pour kozala pene ya ba mpaka suka mboko maman vérité azozwa mingi pas comme femme sage de plus en plus ozoye baté nazo comme femme sage et femme forte moi no alukaka yeba bo aluka boyebi azora boyebi makasi yo vandika obika na ke non faut que luka ka bampaka ndenga azaki kotungisa koko na biso pe ya son âme koko mongo André nazaki soika na fanda ke koko mboka na biso za wapi koko siko koko na yeba ki pe mingi ya biso tamso ba mama biso ba yebi na solution na moni tozo kende bien toza na question na biso mususu neti papa leki yango po na landisa imi balenzela moko na lingi toyeba IPPDA elakisi nini po tolobaka IPPDA eza abréviation to éviter en cycle elakisi nini elakisi I église et évangélique P pentecostal P poudre A D Dieu de Deus ou Dieu et puis A en Angola. Ok, David Chiko mutudi Yesu mwana mobali yo mto yeba tenga pe na yebi onka lelo benga ngaka na téléphone allo maman vérité IPPD ya kuna papa lobela kisini na koyebiso comme ça yo poswa koyebi tozo koba papa na linge na tuna question relation ni noza nango na bika génération na bino de boyaka wana na baneno no ba 89 misu boyaka na ba 89 misu ba 88 ne yi papa ntsolani ya lobi depuis 87 86 na bino nyonso génération na bino donc on entend le monde ba papa ntsolani na zomona ba Théozeka pe bokuta ba frère Théozeka ba papa frère Paolo ba papa miezi bino nyonso quelle relation oyo papa ozana na bango nyonso donc ngai di boso on a coulé donc n'a pas cool dans mutu nyos n'a pas na ranki na mutu te na coopérer na mutu nyos na sola kana mutu nyos so esenga to kutana de so esenga peut-être to kutante donc ngai na sa frontière na coopérer na mutu nyos. Oui, merci beaucoup papa coopérer na mutu nyos prévané na tongwa lelo lobi na poko na tongwa lelo na zalaki na Shekina et pas il y a notre papa notre mentor Ngina Mau Pedro ayebisinga papa kule lobi azalaki aisalinga bien makasi na bi vraiment na moni bolingo eza makasi papa toke na biso vers la fin po ezaki introduction batu bayebaka papa kule deuxième interview na biso nde tokokota pena na profondeur sur la parole de Dieu tozana sujet moko to développer to loba po bana nzambo baza partout bayoka ainsi dit l'Éternel babika po dans leur détresse Bible me le bien atinda ki lipate atinda ikwanga te oyo zono soulier olia pona ola tapona détresse non atinda ki loba ya ki kangola ki bikisaki donc deuxième interview sta to kota na sujet et puis to so na sujet moko to lobela l'église sur le plan social na yoki ba papa ba kota kala ya tongo sur le plan social. Et là on dit papa va sali et puis bazo promettre biso na génération succéder na ba oyo kita na kita ninyo swana poursuivre quelques exemple ba tata qui social ba na lobi na ngelo otandika bo sur le plan social est-ce que bon parole ndaka et OK merci beaucoup papa to que na biso vers la fin na linga qui na posé sous question moko epa ya papa na yebi que to ke ko bon on est bandé mais et si dina nte poto zo continuer papa pour la za marié père de combien d'enfants, combien de garçons, combien de filles? Il y a vraiment marié, moi je suis comme maman mire coulé, tout ça banani balé, bravo. Pour la maman mire ça mundele. Maman mire mundele.
ya produit ya hydro ça ça été merci pour l'ambiance oh maman vérité fidi kana no moi lokola moi ba salama leko po azobanga moi po hydro soki te omona kaka vision rebebi na moi pour oui papa ok merci beaucoup oh Atomic Vision na sima caméra le grand réalisateur on dit que papa ti chapeau na moni papa lokola kaka manda chante papa oza grand frère manda chante bon maintenant ça tu na etambola oh na comme na fille toi mais pesi mo boulou bien manda pas la raison non dans la semaine manda bien tele manda binga manda te babi fi oza ko la manda cha ngadi bolu kila ngaza ko na fan na matonga na aste na manda cha pas la raison que na ponga pe la moni papa loko manda chante merci beaucoup papa question na biso ya suka na ebi ke papa nzamba pe siyo ba prébi et belo to petre pe siyo bane belé lisanga o na kuti awa ya IPPD na yebite papa o raisonnaka nini pona musala nzamba pesio po nzoto eza nzoto comme liwa eyaka elaka te comme maman vérité robima boya kufi ki mukolo pe eyaka poto satandaka na liwa te poto kufa lelo te tito ko rencontrer ba œuvre makasi ya kolo to aussi maman oui ki mukolo pe eyaka senga moi repo siko na yebite papa na vision na yo pensaka nini pona lobi na yo ki papa boti bilombe na yebi to pensaka lelo so inga na zate mutako succéder nga na mo feza mwana nga liboso ou bien soki na zate nde nazomona kaka boye na ba collaborateur o nos baza pe na nga na visa na pensaka kezala muto na yebite pona CG wana na yebite papa raisonnaka nini bon vraiment na raisonnaka déjà pe na raisonnaka yango na mwasi moko vraiment travailleuse salaka na minute azali berger mais là musama dans le mois de juin conférence internationale et en mois juin nde sima nango to on serait comme parce que là pena nous vraiment à poser na landi pa ya sa intervention na ye ngam na monika en tout cas na miboti donc na bikesi et monanga Yazali et puis Simananga, bah, monsieur peut bakoli déjà. Ok, merci beaucoup papa. Bana mususu bakoli déjà. Bongo eza bien pour mon toi ça là déjà bongi ça nyonso que lobi na okoza na répondre na pe mi soit lobi pe na zasuna ngola te na ke pour les qui ça répondre na libanda mboka. Pour œuvre baton kolo ekufate pour le tozo mona pasteur sera zate église ekufi muta so travailler le quoi ye muta azo la kisake azana semence ya pasteur azate ba pasteur lelo bazana bango sous ba formateur te baza suna te on ya ko former te Jésus a ko former ba disciple Jésus kenda ki me ba disciple ba salika lokola Jésus même écoute bilongi na bango ezali so bon o ya za chrétien o ya za ki na Jésus po ba lata ki pena ki buye su mobimba mais lelo mon église muto za pena bibi pena so bimisa biloko pasteur azo la ki sa pena kenga na za mwana kule na za mwana ntingi na za mwana miezi lelo to mona ngosu de pourtant information ezate ok merci beaucoup papa excuse na kachum abate tamboya kita on aye kuta kita utibino na kata école oui wenda école théologie na niveau licence et là institut biblique te mais là institut théologie donc si on a 4 ans licencié en théologie donc c'est que na vision musique donc bana batanga baye bani na nini bacha i ne sika ya i a ne sika ya a pe u vraiment na ngamo na kota ina kati na vandi na kansa ba 30 minutes na bénéficier pe belé na yibi biloko belenga lokwa na zaka sensible place na ça na bité ba biloko msuna yoki a na otika ngote na omema ngobe na bimina yange place na okede merci beaucoup papa pour tout ce qui ça na biso to conclure ma solo na biso na yoki programme mo lobi ana mois de juin activité mois de juin et que ça la bien papa opé sa message na bato ba olanda yo vraiment caméra Atomic Vision ne longia papa pe sa programme wana na mois de juin makambu nyonso ndenge ezala pena ndenge ekendela na mois ke intervenant ba ko sala intervention na programme wana encore après une vision moko et grand thème la mort dans les pots
ezali na ntango Élysée azalaki na école na ye bafille de prophète mais bana baza kolia na nzungu moko mais mokolo moko na bango mopaya te moko na bango ya bimi ake na zamba alokoti coquet sauvage na kotiango na kati ya po ntango batie na kati ya po mpo babakende kolia bana balia babi papa liwe eza na kati mais liwe kutia babi liwe eza na kati awa babi bon nzungu babwaka te otage babwaka te mais ezali farine ndatie na kati ya otage wana balia yango mpe place esilaki oyo ezalaki na 2019 sikoyo na 2022 tozali na deuxième édition ya mort dans les pots mais sous thème nango ezali na motuna soki moto atuni ya motuna seke senge mpe bapesa réponse thème ezali sous thème ezali est-ce que ta taille correspond à ton habit? Est-ce que molai na yo ekokani ne lambolati? Okokozala ne lama moko lingaka mingi na âge ya 10 ans. Soki esika noko zoro noko ema soko lati ote fo lela. Mais tant comme âge à 20 ans, 30 ans et la metika na âge à 10 ans, so ba bien que la te lamba na yo esima sosuti. Esima te. Mais nazoyoka mapo lelo na kati Angola bato bakomi na âge baba 30 ans ministère 40 ans ministère ne lamba ya 5 ans ne lamba ya 10 ans mais taleka ministère âge à 40 ans 45 ans yo dans lamba ya 10 ans est-ce que simba yo la taille correspond à ton habit yango to na thème monene na mois de juin le 27 juin au 3 juillet 2022 nde yango yo to na conférence tozali na borateur ebele surtout na niveau libanda parce que eza na caractère international tozali premier orateur azali Bishop Koti ya kouta na Côte d'Ivoire deux orateur azali Astor Jean-Pierre ya kouta na mboka na États-Unis d'Amérique troisième orateur ezali révérend Astor Charles Maton ya kouta na mboka Angleterre précisément na Londres. Quatrième orateur, ils allaient référer à ce Langa Betty, il y a en France, on a fait précisément dans Paris. Puis il y a Souka référé à ce Mathieu Wombo, il y a fait en Allemagne. Donc il y a bataka de pointes au Bakoya pour baper sa nourriture dans temps convenable. Ah, on a un bon canabiso, tout le monde a dit que tout soit tête battu. Au Bada de la nourriture pour battre son abisso pour la première taille. Ne lamba ton équipe bosso et d'aller maréchal prophète miezi wana penza ngai donc ya yebi soki ngana zate me ya zolo bapona nga pe na lobela kaye ye na yebi pe na linga kaye maréchal bougie Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité. Uzeiki salu, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala,